Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ba diaspora partout bozala mokili na cadre obo sa confiance, fidélité ya kolanda magazine na bino mbonda ekolo oyo la bino basango ya solo solo. En tout cas tozana sengo na pesi bino mbote mingi ya koleka. Tofongoli magazine na biso ya mokola lelo pour le koyebisa bino que chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a rappelé commandant Kenya ya force régionale basala mosala oyo baelaki awa la République démocratique du Congo et non ko soutenir ba rebelle ya M23 tolanda élément oyo. Isalemaki mokolo ya dimanche 5 février na sommet à Bujumbura, wapi epai gouvernement congolais à travers son ministre des Affaires étrangères Abetaki Mbonda pona ko insister ba respect ya recommandation ya sommet oyo esalemaki na Luanda la Angola pona ko luka kimia ezonga na République démocratique du Congo. Pona Kinshasa masolo ya Luanda nde ekofongola nzela ya kimia na région ya Grand Lac. Il faut M23 atika kosala ba attaque na ba position ya FRDC pe na ba troupe ya MONUSCO. Kakaye M23 alonga bisika nyoso oyo azali na RDC. Bandeko oyo bakima bitumba wana bazonga la bandako la bango pe Rwanda atika ko soutenir M23. Nyoso oyo soki esalami eko permettre solution makasi na matière de sécurité ekota na République démocratique du Congo pe na région ya Grand Lac. Pour la ministre des Affaires étrangères ya République démocratique du Congo, participation ya sommet à Bujumbura et la kisi lolenge fin de route ya Luanda eza respecté te et pas ya M23 tellement que eza respecté te et commis comme ma battation kuna na Nord Kivu. République démocratique du Congo, aza kosenga lisusu la force régionale, basala musala oyo bazwaki mandat ya koya la République démocratique du Congo. Yako attaquer ba force négative selon communiqué final ya Luanda. Ministre ya Affaires étrangères a salué initiative ya Evariste Ndayishimiye, président ya Burundi pe président en exercice ya État d'Afrique centrale et assez ndenge akonvokaki sommet ya Bujumbura po yango nde esalaki ke ba évaluer communiqué final ya Luanda pona koluka kimia na ya République démocratique du Congo yango biso tobetika mbunda. Il faut koyeba ke na sommet extraordinaire oyo esalamaki na Bujumbura kuna na Burundi, République démocratique du Congo azako insister respect ya feuille de route oyo ya Luanda ekokisama. Na sommet extraordinaire ya communauté d'Afrique de l'Est et assez oyo esalamaki samedi na Bujumbura kuna na Burundi pona situation ya République démocratique du Congo. Mwana mboka Félix Tshisekedi a rappelé ki commandant Kenya ya force régionale bazala en ordre ya kosala musala o bayelaki awa na République démocratique du Congo. Ayebisi bango ke boyaki awa te pona ko soutenir M23 pe eza malamu te ndenge population économique baye bino. Boyaki po bosunga République démocratique du Congo et non ya koluka ba problème. Rappel yango esalemaki après sommet extraordinaire Burundi Ndayishimiye, Tshisekedi République démocratique du Congo, Museveni Uganda, Kagame Rwanda, Ruto Kenya, pe Saluhu ya Tanzanie. Po ba monaki ke feuille de route ya Luanda ezalaki respecté te po ba M23 balongwa na territoire République démocratique du Congo. Pour la Christophe Lutundula, vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères, ba responsabiliser ba chef d'état-major ya ba armée ya ba pays membre ya communauté d'Afrique de l'Est, ba sa la chronogramme oyo et ko permettre ba M23 na Rwanda ba exécuter rapidement pour makambu ekende kitoko. République démocratique du Congo a insisté fin à Bitumbawana pour permettre ba déplacer des guerres bazonga na bisika la bango. La souka ya masolo, ba chef d'état ya EAC ba ordonné cesser le fait immédiat na bisika nyoso ya République démocratique du Congo pe kozonga ba groupe armé étranger. Koutou ba ordonné réunion ya ba chef d'état-major dans une semaine pour ba fixer chronogramme ya bozongi na bamboka la bango. Boye bake sommet extraordinaire ya EAC ezalaki na thème yako approfondir intégration pe yako élargir coopération. Et il faut koyeba ke président Félix Tshisekedi a komaki samedi na Bujumbura kaka pona ko participer na sommet extraordinaire ya communauté d'Afrique de l'Est. Ba chef d'état local ya Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzanie, Uganda bazalaki présent sauf que si Soudan na ministre la bango ya affaires étrangères. Nyonso esalamaki parce que feuille de route ya Luanda Angola oyo esengaki retrait ba M23 RDF na ba zone occupée avant le 15 janvier ezali respecté te. Et surtout que M23 na ba allié na ye bazali toujours ko élargir ya ko kanga ba terrain République démocratique du Congo na misu ya force régionale yango
esengi kake makambu oyo ezala respecté de manière que ba congolais bavanda na kimia biso awa tobetika mbonda po dossier oyo eza à suivre. Monseigneur Donatien Chole Oazali, secrétaire général ya Senko, azako regretter na ba comportement ya mabe oyo bato bazali ko sala liboso ya cardinal Fridolin Ambongo, toza ba détail na élément oyo. Ndeko ya Congo, yebake conférence épiscopale du Congo Senko la Mukuse, basalisaki mobange la conférence de presse mokolo ya dimanche 5 février na Kinshasa. Oyo Monseigneur Donatien Chole, secrétaire général, atalisaki na batu comportement ya mabe lolenge ba atakaki cardinal Fridolin Ambongo likolo ya discours oyo asalaki devant Pape François na stade des Martyrs. Na maloba na ye alobaki directement na ba dirigeant ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na Mokuse ke ba membre na bango oyo bazali kolekisa tangu pona kofinga archevêque de Kinshasa bazali ko rendre service ya mabe epai ya mwana mboka Félix Tshilombo. Ezalaki occasion na conférence de presse wana ya kopesa conseil na ba dirigeant UDPS oyo eza parti au pouvoir batika kolekisa bata na bango ya kofinga cardinal Fridolin Ambongo po et comme kolakisa neti cardinal azala problème personnel avec le chef de l'État. Faut koyeba ke mwana mboka Fridolin Ambongo aza ata la problème moko te le chef de l'État Félix Tshisekedi ata kout église catholique pe eza ata la problème moko na yete. Donc elingi koloba ke mwana mboka fachi aza na ba relation na kitoko na église catholique. Pour la rappel, esengeli koyeba ke cardinal Ambongo a commis objet ya ba attaque ya mafinga na ba réseaux sociaux epai ya ba membre misusu ya UDPS likolo ya discours oyo asalaki na stade des Martyrs devant Pape François. Discours yango alobelaki makasi likambo oyo etali souffrance ya ba congolais na mikolo oyo bazali ko vivre awa la République démocratique du Congo. Yango dossier oyo eza à suivre biso tobetisika mbunda. Na cadre ba enrôlement il faut koyeba ke mwana mboka maître Roger Kesse o azali cadre SID mwana mboka Martin Fayulu akenda ki ko remplir devoir civique ne avec impact na idéologie na commune Alemba et le kala ki ndenge nini. Martin Fayulu, Martin Fayulu, combattant du peuple, combattant du peuple, Martin Fayulu. Ndeko ya Congo yebake mwana mboka le maître Roger Kesse oyo azali cadre ya SID parti cher ya mwana mboka Martin Fayulu asalaki enrôlement na avec impact pena idéologie kuna na lemba mingi na district ya Moamba. Elekalaki ndenge nini tunangai babandaki nanu depa na cadre de sensibilisation kaka ndenge ezalaka pona ko rappeler batuke mikolo etikali muke oyo Denis Kadima apesaki donc 25 jours et considéré le 17 février oyo esengeli mwana nyonso ya Congo ayeba kozwa carte d'électeur na ye pour permettre ye ayeba ko sanctionner pe kopona oyo motema ne ekolinga na 2023 yango mwana mboka Roger Kesse l'imbattable oyo akangi moamba mobimba asangisaki base na ye depa tala ndenge bazali kokende na lufundu pe na lolendo nyonso po azali mwana oyo lemba eyeba pe elinga na motema moko kutu kuna moto akotutela tolo alobaki azali kokera na ye azalaka te yango bapusalaki malembe ti bakomaki na institut mokengeli tala ndenge bayambaki bango kitoko akosi na kati ya centre d'enrôlement a remplir ba fiche d'identification kaka ndenge ezalaka ebongo tango akei na mesa ya capture tala ndenge ba capturer avec impact pe na idéologie azui carte d'électeur na ye elingi koloba ke akomi capable ya ko voter pe ya ko sanctionner oyo motema na elingi awa na 2023 na suka ya masolo lokola azalaka social oyo bana lemba balinga na motema moko yoka ndenge abetisaki mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo. Après ya kozwa carte nanga na constater c'est comme si carte oyo eza kotosa mobekoli consité parce que eza ko violer article 2 ya constitution parce que province moko na kati ezalité province à Mongala. Alors je ne sais pas est-ce que province wana ba hypothéquer yango ou bien ezali kaka na kati mboka na biso. Mais néanmoins, tout message na biso ezali, quelle que soit ma condition, ezali malamu mingi te,
il faut kozwa yango parce que changement eza kaka na baponami biso elongo na président Eli Martin Fayulu toboyi coup d'état constitution apesa biso ndingisa ya kokoma président kokamba ba institution ya mboka à travers l'élection et yango pe naza koyebisa bakongomani carte oyo eza ko présenter des intérêts accès à vote et bien plus que ezali carte d'identité on est obligé à kozwa yango quelque soit bandeko mususu baza koloba ke utilité à kozwa yango ezali te il faut kozwa yango parce que kala mingi te awa bazoke na bouclage alors na place oyo boye bakozala soldé na bénéfice ya ba policiers c'est de préférence ba kongomani boye bako procurer carte oyo ezali vraiment très importante. Esali kitoko komona ndenge mwana mboka Roger Kese azwi carte d'électeur na ye yo ozali kolala welisa kozwa carte d'électeur na yo po ezali devoir civique oyo eko permettre yo oyeba na solo ozali vrai congolais mwana mboka Roger Kese ozali cadre SID proche ya mwana mboka Martin Fayulu yeyo azwi carte na ye na esengo na lofundu pe na lolendo yango magazine Monda Ekolo ebeteli ka mbunda mwana mboka Celestin Kolongo Mukendi ozali moko ya INC parti cher ya Vital Kamerhe alakisaki vision na ye pour la commune ya Kimbaseke toza ba détail na élément oyo kombo na ngai Celestin Kolongo mwana mboka Celestin Kolongo Mukendi na cadre ya INC na parti ya INC ya mwana mboka Vital Kamerhe oto bengi Google na biso ya mwana nde mokonzi na biso pona Union pour la Nation Congolaise tozaliwa nazali moko ya leader jeune ya commune ya Kimbanteke vision na ngai na commune na ngai ya Kimbanteke premièrement na pesi nanu tata Kolo Nzambe Lokumu merci mingi na vie o apesi ngai na tonga lelo po na kota na yo to solola pour natalisa vision na ngai na kati ya Kimbanteke vision na ngai na Kimbanteke izali po na se basé mingi kotala na vie sociale nano ya Kimbanteke na développement nano ya commune na biso ya Kimbanteke yango toko kolobela ngo lelo vision na ngai eza ya liboso ezali kotala nano Kimbanteke eza totala kaka po na route Mokali route Njoko route Bekatef oyo ekoti mabaya bengi mabaya te Kimbanteke eza monene Kimbanteke ti kote asinga yinga kote Kimbanteke ke kokangama na maluku kote babengi bikuku eza Kimbanteke bato baza kuna population eza kuna ezebele mais vi o bango bazo mene kati na capitale na biso eza lokola bato bazo mene na kati ya forêt mais baza kati ya Kimbanteke baza pe na posa ya lisungi ya bato ya Kimbanteke siko bato ya Kimbanteke yango banani eza ba véritable bana Kimbanteke lokola biso bana Kimbanteke yango nde tokotalisa makasi na biso na kati ya Kimbanteke na biso na idée na ngana kozana nango na idéologie na ngana kozana nango na kolukana ya liboso kosangisa bana Kimbanteke bazala ini ya mibale kokota na population na ngai ya fond na kati oya Kimbanteke kote na tangi lokola na bikuku kote singa yinga ti na ngomba na ba montagne wana ya mulayi wana bato bazali population ezali ya Kimbanteke les gens souffrent bazo souffrir ezali mai ezate banzela malamba pont ezate okoma ba mama bazo kende na zamba kobuka banzete pona kopelisa moto po balamba bile yango bazo lamba soko taleza pasi mingi. Qu'on voyageait partout dans Mikili à Poto et comme Makosam avec impact et idéologie pour professionnalisme, ils ont la quick travel visa, ni par ailleurs. Vous pouvez sa confiance, c'est pas naïf. Ndeko mwasi, ndeko mobali, mwana Congo, onyo kwami ya tro na likambo o etali ko voyager na Mikili ya Poto. Quick travel visa. Eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme,
visa de conférence, bourse d'études, top visa pour na baswa médicaux na yo, adresse eza kaka moko, Quick Travel Visa po awa. Nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayelibino, innovation, topé, modernisation, modernité, nadi solo etali voyage. Donc on a zolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez pour voyager au Kende poto, Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa, dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi? Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Benjamin Kilunga, le reporter de guerre, oya saki déplacement monene kuna la province ya Kwango mingi na Kasongolunda, ayeko découvrir école o ezana état mabe makasi tonda elema oyo. Ndeko ya Congo ezali monene toyebaka te soki pe esengeli tosala nini pona ko participer na kobongisa 145 territoire oyo mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi azali kosenga. Awa tozali na Kasongolunda na province ya Kwango, ndeko na ngai na 21e siècle oyo ya kokamwa école oyo ebibisa ba leader ya ndenge na ndenge. Tala ndenge ezali ko fonctionner na matiti. Vraiment epesi pasi komona ndenge caméra monda école etambola kiti koto oyo poto sala ba reporter ya solo. Toye ko découvrir état oyo bana bazali kotanga toyebite topesa kombo nini po ba leader ya Kwango baza ebele ba monaka école ope babima awa. Mais batikala jamais kosala tout kotoyo pona koluka kocha école o na ba état o ezali kosengela. Awa soki vula ebeti amame toyebite soki bana batanga kandenge nini esali pasi yo kandenge ba autorité école ba beti simonda. École oyo tozana ba problème ebele. Infrastructure ezamabe. Baban vraiment ezamabe. Bana bazotanga na ba condition moko mabe. Tozo lité to sala tozo bongisa na moi mike oyo l'état zo pesa biso mais ezoko akakate tenga na l'état gouvernement azo en charge vraiment beko na biso et surtout ba politicien na biso oya Kwango bazo beko en charge vraiment ba le kakaba mona ba condition de vie ndenge bana bazo kendo tanga vraiment ba s'investir pour na beko na biso oyo vraiment to ko souhaiter ba politicien ba tia maboko batia appui na ba désir na biso bazwa vraiment ba solution et koya na bino vraiment eza la solution na école oyo.
tokoma tina mboka oyo na Kasongolunda eza nango majite toyebi meme nzela ezali mabe makasi me esengeli na ba autorité ya Kwango boyeba kosunga éducation kote oyo po éducation yango nde ezali jeunesse ya lobi awa biso esali pasi komona ekole ba eta oyo yango tobetisika mbunda toyeba kosalaka ba contrôle technique na mituka na biso liboso kobima nango po liwa pezaka pebeli tola na élément oyo ya mwana mboka Benjamin Kilunga ndeko ya Congo tomonaka kaka l'air tobimaka na mituka mais il faut tomitunaka soki ya solo tozwa kata ya ko-entretenir ba mituka na biso parce que kotambola mituka toyebaka ke ezalaka ba cercle etambolaka na balabala tala lokola motuka oyo ozali komona tunanga ezali wapi nyonso oyo esalemi awa na ipene koloba ke mutuka oyo kaka ndenge ezalaki na bandeko na kasi bakamwe ekomi kaka awa bakisi minisi muke kari yango moko ebandi kopela moto ekamwisi population na ndenge moko ya mabe bayebi te soki nini eza na base ya incendie wana bino moko boyoka ndenge babetisaki mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo bachauffeur balandelaka mituka bachauffeur tala makambo esalami vraiment soki ezala bakota station na station kuna me oyo bato badaye mituka balandela mituka bavoiture bachauffeur na osangana bachauffeur bolandelaka mitukabakiezangi mpe ezala bila ichasa ozala panne technique yabona ekasengaki te kamene na ye na chauffeur alobi tokita na classe awuti ozwa bana classe awuti kuna elingaki epela kuti na parti ya station wana aboyi toboma moto aboyi tolongola ta bapine aboyi ye moko ti aye nango awa adepose yango awa akiti bana na ye atie kuna na pano wana oyo ya biobio wana ale abandi kofilme ye moko afandi wana afilme asimi nzela abengi mobali na ye asimi nzela akei na bana na ye ezalaki na bana ya classe awuti bwazoya kando omona akomi place wana akomi moto peli wana chauffeur asanti da eloko moko boye asanti bien te deja na mutuka akiti mpo ameka koverifie akati na ngambu kuna retourne ntango azonga bwakuli ebetikano nde peli mutuka ndenge eza boye eza lokola nzota mutu afo kobima na ntango koverifia babio ono fo okontrole po ezaka mine essence mona erreur ya moke epelaka moto nde omoni epeli awa biso tokosenga mingi na bachauffeur boyebaka kosala batretia mituka na bino liboso ya kobima po mutuka ekoki mpe kosilisa bomoi na yo na nzela na ntango moke mpe ekoki kosunga yo okoma bisika ya ndenge na ndenge eboki yo moko oyebaka kosala shwa ya kokumba motuka oyo ezala etat normal yango esali mawa vraiment awa na bandeko basala kati ya ipene biso tobetisika mbunda rubrique na biso ya mokola lelo mpona nini boye mwana mboka Igrid Mateta pe Benjamin Kilunga nini bobongiseli biso kuna tolanda yango nani nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko ngai mpe kombo na ngai mama mokristo na Pascal mais l'église ekoma ebele na baveni mpona bapasi eleki baesprit bakoma mpe ebele mpona kaka balia mpona bavivre donc bazosalela mpenza na bosolo te baeglize yango ekoma ebele balabala momona di eglize ozokomprendre te esika nini kuta okokota. Merci beaucoup. Ngai komona ngai Oscar Kamana lelo soki na balabala ekomi 4 églises 5 églises eloko ya liboso ezaya kolobinke soki ozaki na petit na yo bandaki kobetela mbunda na petit bandaki kobetela mbunda muna ozo gérer bien te ça veut dire mais vous savez déjà s'éloigner ko s'éloigner tellement sika siki nani goût ya bunzambe ese ko tikati na sikwa ko kende nanu ba former yete ba selo ko moko songo te mala moko asale groupe de prière mala moko bandi ko mibenga lokola pasteur c'est-à-dire eza bazo luka balar na bango moyen ya ko vivre moya kolesa mabota na bango parce que ceux qui bazali ke ba servir nzambe na veni moko bako sanga na bango nyonso place moko basala église moko po ba servir nzambe
comme eza intérêt ya mabota na bango na ba famille na bango yango ezomona ba biloko wana biso moko toki kosanga na église moko na quartier biso nyonso to prier sika moko mais omona ke to omona baolandela bambongo na bango po basunga balibota na bango ba famille na bango basi na bango na bana moni ke bakaboli l'église bongo. Magazine Mbonda Ekolo epesa bino page ya bon numéro pour le kolongola bakanda to ba souci o etumisaka biso to da élément o le mannequin ya rédaction ya presse ya Mbonda Ekolo asale biso Igrid Mateta. Asenino. Finissez comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher. 5. Asenino. Finissez comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher. 5. J'ai ici Djemba Koko Tiri Kolo histoire elle se caricature ya sika au moins mboka Eric Mazef abongise surtout dans élément yango. Na Kinshasa kaka ndenge Luambo Makiadi ayembaka bomanga ina bomayo to bomana yango nde ekoma slogan to pe ekoma mécanisme oyo bakinwa bakoma kobika yango na ndenge elingi koloba ke mutu na kwele alelaka pe amasaka prix ya biloko selon ndenge alamukeli na tongo yango jeisi jema koko tiri na lisolo lelo avec honorable balobi nini bolanda bino moko masolango honorable kaka na kotambola na ye akei na maison ba vivre frais po aluka asomba ata Thompson aliame akamwe po amoni biloko ezali cher makasi yokani mama moteki azongiseli ye ozotuna nga comment eza cher ah oui transport ezoboma biso ebele oyebi yango kuna pe na ngamba ba transport moto na motu kaka na système kaka bomanga to bomana to bomana yoka pe ndenge nini kuna balobi pasi moyete nzela mabe en plus ba tracasserie ezoboma biso fort mais le petit pe kuna mopanzi na ye akamwe yango mbangu aye pas honorable atu honorable tata na likabango nini eza koleka mais viens comment moto nyonso il faut aller là viens tiri pe na mopanzi na ye lokola amesala ya kopesa ba conseil po atika ba mutu observation ko koyeba ndenge nini mboka etambwisa ba parce que azali sage ya mboka yoka je tiri petit mboka oyo ezalaka kaka na système ya bomanga na bomayo to bomana est-ce que yo yebi yango te ya kokamwa c'est comme si ba ministère ba secteur wana ezalaka te secteur ya transport to pe secteur ya économie c'est comme si ekufa nango kala yango mutu surtout akoma explique kaka ye abomayo na kwa na ye yebe bomayo na bopanzi na yo ekomi kaka bomanga na bomayo to bomana boye epesi pasi yango to betika mbonda merci na confiance pe fidélité pour to komi vraiment na suka magazine na bino bolingaka na motema moko mbonda ekolo ekangi kongo bobimba merci to senga bino toujours que boy ba ko s'abonner massivement la chaîne YouTube na biso mbonda école officielle pour ezali seul moyen que permettre que to kende liboso et en plus ba porte est toujours ouverte la balle de réunion surtout oyo balingi kole ki sa ba sport publicitaire na bango ba conférence ya ba église to pe ba parti politique to pe makamunyo sur le lenge na lolenge nous sommes toujours disponible avec ba reporter de guerre ba ko kita pour ça ba reportage ya kitoko ne ka kabino boko sepela pe ndenge mitema bino elingi merci pour bozaki ebele ya kolanda biso partout bozalaki ngai alede olazaki na présentation ya magazine ya mokola lelo pe merci na Igrid Mateta na Eric Mazefu na Benjamin Kilunga et pourquoi pas na Medine Kambemba ngana bilo tokuta la prochainement na édition mususu soki kolo yesu azongiti